Ma mission TV, le miroir du monde. Bemba, koya na ye eza fin du monde, koya na ye eza non événement na kata mboko. Kote mona batu ya na mboko na 2006 je Bemba, atamolaka aéroport tina na kata marti abeta ba plein bele koleka asala au monde. To ma papa biso, tu sais que son nom se repose à paix, atamola makolo, atala ba plein na triomphal na 20 mai, mais essa au monde. Donc, koya je Bemba essa biso ni froid ni chaud. Et là que les musiques ba ne champion Bemba, aza modèle te oko kopesa ngai te. Les autres gens bazawa sont des sanguinaires au Baboma, na kisangani ba guerre ya une semaine. Oh, armée ougandaise au Bastona, je peux Bemba, armée rwandaise et Stona kana n'indication Ruberwa au Baboma ba tebele plus de 6000 personnes pour makata moi isanga. Donc nous sommes Bemba aza modèle go betira masonete. Donc biso so je peux makoya par rapport à mokoloana. Asa meeting nai. Et ça m'a gouverner de la ville. Et là, moi, gentil mobile. C'est pas toi qui n'a pas Mozambique na lito asali pendant 32 heures opposition. Alors que pouvoir cacher le pouvoir. Pourquoi tes jours on a tout comme sans embêter. Mingi basi pouvoir ba luka ba kota ndaka nganga. Ba ke no kota ba roswa, ba no kota la monde na mona magie. Mais biso mo kota ba chrétien no te faut mokolo to comme sans nzambe to adorer nzambe. Na temps apesi biso la lito to sali. Il dépasse 32 ans. INC a sali 9 ans dans quatre oppositions depuis 2010. 9 ans dans quatre oppositions. De l'autre aussi pouvoir. Donc maintenant il faut to kumisa nzambe to adorer nzambe. Comment ça tende on dimanche jour to nzambe to kumisa nzambe. Pourquoi yo kolinga mkola jour dimanche que non bato ba ya mboka jour wana. Donc on a ata ko ya dinosaure ba bemba eza non événement. Ezala ya ki place na vanda ki wana na kati ya ki on fa na kati siège nae. Eza biso jour to adorer nzambe na kati ya nini na kati marti. Donc bemba c'est un goutte dans l'océan. Il faut le congé toujours au passé. Ils sont à baisser les gars déjà. Les ministres de Masolo ya Fati, tout de Masolo ya pacificateur, tout de Masolo ya cash, ils ont le pouvoir, tout de neni peuple Congo se retrouver, neni gouvernement ko bimaka obeta Masolo ya JPB Mado. Asa ubita portable usafunga nuki. C'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah. Isaneyo. Mengait. Ah. Oh yo l'équipe. Quoi? On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère CPX oyo izali GPX 10 ans de service. 10 ans de service numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soku namsi bango bandu yoka moko likambo na ye izali na baagence msusu baza ba cause ya bamatanga msusu. Tango na yuka kiri sorule JPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas du place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis boko senate JPX ezaka kaka moko boyo badongola miso. Vous savez vous dites que vous créez, vous savez vous vous répétition, il y a GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1, il y a Fred Congolais à Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour na bande nyonso bozota la biso na ma mission TV chaîne à référence Martin invité sa fusée na elisusu liboso ya télévision na bino pour na kopesa bino surtout d'information ndenge na mesana toujours ko lukela bino ensemble na ndeko na Douglas Tulengi o vraiment azana partie ya INC ya Vital Kamerhe
lelo vraiment torobetali solo pour na bozongi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo alingaki pe a présenter soit à la meeting na triomphal na kilt et kosalama donc messe et kosalama na stade de martyr pour na ba pasteur ba rosa ba pasteur mukuna donc yango moni lelo torobeta vraiment li solo ya makamba ndenge salami vraiment na ndenge balongoli pe mwana mboka Jean-Pierre Bemba na triomphal batie na Jules Saint-Thérèse toza a vraiment na Douglas Tulenge poto mekapenda kosola po bango baza na cache baza na pouvoir mbote mwana mboka Douglas Tulenge mbote papa journaliste boni santé santé malami na kumsi nzambe azobatela biso ba chrétien tokumsaka nzambe parce que pe ma oyo apesi biso eza ye même pouvoir tozango ya cache et nzambe alinga toza pouvoir donc il faut kokumisa nzambe mingi ko adorer kokumisa ndenge apesi mokolo so lelo yo ya kwa kolukanga pote na lobela parti na biso INC ya kolobela pouvoir na biso yo ngamo ya cache na tuno botoni mingi. Alors bokomi na ba terme moko biso ba chrétien to ebite pokaka lobi bokosangana ba pasteur muku na batu nyonso bakosangana na stade de martyr yango bokomi ka biso ba chrétien. Non, il faut on bosono biso na 4 na Douglas, je suis un chrétien, dans un intercesseur, l'église on ensemble Rabel Shalom et comme n'apôtre Benimoke et puis Kobo Saténon, même au Konzamboka asa chrétien ensemble à Philadelphie, même directeur de cabinet naé. Donc baza ba chrétien. Attends to sala musala pour timain. Tous les chrétiens oyo tous sambelara et puis so bato li de basambela pour mboka eza mabete et puis on dimanche ko santé nzamba sala mokili di lundi au samedi dimanche à jour akumisaka tata nzambe mo mikumisaka pasna bilon shakilaka asali mutu asali nzete asali bato tout asali mai asali babanyama esaka mukwana adorer nzambe adorer biloko adorer nzambe papa ndenge na ba jour asalaka biloko akilaka biloko nyonso donc mukona dimanche mo ko kumisa nzambe. Alors mukola dimanche beaucoup misanzambe déjà zalaka nango mais likambu oyo vraiment tozolo bela lelo batunyo so baolanda biso arrivé à mwana mboka Jean-Pierre Bemba anosaki déjà que akoya le 23 juin na kati ya République démocratique du Congo mais makambu vraiment oyo biso to lekeli batu bino pe boyo tia bo prier pour na mboka quand même date wana bwino boesima ce que to comprendre te bango déjà baponaka triomphal bino pe boye sima ba passer mukuna na ba bino po bozana pouvoir bino boponi stade de martyr président Félix akozala wana na ebité likanisi wana po bopona même date o na arrivé Jean-Pierre Bemba et utaki na noapi non ko ba na ko pona likanisi rozwa ya ndelo biso Jean-Pierre Bemba koya na ye eza fin du monde koya na ye eza non événement na kata mboko poto mona batu ba na mboko na 2006 Jean-Pierre Bemba atamolaka aéroport tina na kata marti abeta ba plein bele koleka asala o monte to ma papa biso tiseke que son homme se repose à paix atamola makolo asala ba plein na triomphal na 20 mai mais esala o monte donc quoi Jean-Pierre Bemba esa biso ni froid ni chaud et na kene musika ba ne Jean-Pierre Bemba asa modèle te ko pesa ngaite ezo de jo bazawa sont des sanguinaires au baboma na kisangani ba guerre ya une semaine or armée ougandaise o basena Jean-Pierre Bemba armée rwandaise estena kana nindenso ruberwa o ba boma batebele plus de 6000 personnes pour makata moi isanga donc nous Jean-Pierre Bemba aza modèle ko betira masonete donc biso so Jean-Pierre Bemba koya papa mokolo wana asa meeting nai et ça membre gouverneur de la ville et là maman Gentini Ngobila mais ba côté qui déjà lettre pas gouverneur Gentini Ngobila accepta qui bango déjà basa na triomphal bino nde boye retard biso c'est un peu difficile vraiment ko zamboka za grade de nation azo mekte bonne nyonso azo mekte ba secteur nyonso c'est pas tout le monde qui no ko zamboka na lito asali pendant 32 ans opposition ayoko ba ko zo pouvoir cacher le pouvoir pourquoi tes jours wana to kumisa nzambe te mingi bazi pouvoir ba luka ba kotanda kanganga ba keno kota ba rosroi ba no kota na monde na magie mais biso mo kota ba chrétien no te il faut mokolo to kumisa nzambe to adorer nzambe na temps apesi biso na lito to sali il est passé 32 ans INC a sali 9 ans dans quatre oppositions depuis 2010 9 ans dans quatre oppositions de l'autre aussi pouvoir tout le monde il faut to kumisa nzambe to adorer nzambe comment ça tende olanga dimanche jour to sambe to kumisa nzambe pourquoi yo kolinga mko jour dimanche que non ba to ba ya mboka jour wana mais bino boponi date wana pona ni to poni jour passé moko to kumisa nzambe ya mko ba kumisa nzambe biso ba chrétien la peur ya christianisme ya dimanche to kumisa nzambe mais botala était aspect que yepa ko ya le 23 a kozali banda stade na ebite soki botala ki boetida ki makambo na nyonso te donc on a ata ko ya dinosaure Jean-Pierre Bemba eza non événement
ezalaki place na vandaki wana na kati ya kiomfanya na kati ya siège na ye eza biso jo to adorer nzambe na kati ya nini na kati ya martyr donc Bemba c'est un goudou dans l'océan il faut le congé toujours au passé ils sont abem les gars déjà les ministres de masolo ya Fati to de masolo ya pacificateur to de masolo ya cash aux en a pouvoir to dans neni peuple congolais se retrouver neni gouvernement ko bimaki obeta masolo ya Jean-Pierre Bemba donc en bref biso to ko sa même ko dimanche pour ko nzambe ndenge IDPS a été pendant 32 ans l'opposition vas-y pouvoir ndenge INC et bundi pendant 9 ans pour l'alternance to pouvoir to sarani cash le loyo moko dimanche pour ko nzambe ndenge apesa pouvoir ana ndenge to kotambola na nzambe na kata pouvoir na biso ya lelo pasteur Mukuna amemi ngambu lelo pona dimanche ndenge ekozana stade de Martyr balobi ye ole azala netre ye azala netre te donc même date wana ya Jean-Pierre Bemba même date oye a raisonner po batu batonda na stade to ebite Kinshasa ekozala ndenge nini dimanche ekozala ndenge nini non ko baba pasteur Mukuna naza porte-parole pasteur Mukuna te j'ai beaucoup de respect envers les serviteurs de Dieu mais bito betami masola politique pasteur Mukuna ça veut dire azo mériter bon nene teke mosala nzambe pona biso ba chrétien o amona kelo ba mona kai sangage mais to ta masola politique na mosala nzambe so kozala na ebite information pe singai nzambe zo lokuma biso ne ba chrétien to ko kumisa ndenge to zi pouvoir na cash il faut to adorer nzambe o apeso pouvoir po mingi babeli maboma pour la pouvoir babeli maboma bazo comprendre te bana babeli maboma mingi babeli maboma pour la pouvoir eux le roi bazo ngo babeli maboma mingi il faut ba kende baluka ba pédêtre baluka ba psychologue ba me retraité ba passer qui ba malade ou bien psychique mais biso ko nzambe so pouvoir il faut to adorer to kumisa ye d'où nous sommes obligés à adorer nzambe pour dimanche ba chrétien on a enseigné à tous les militants INC au hasard chrétien aya jour to adorer nzambe na carte de martyr c'est une fierté pour nous ba chrétiens. Donc au Seigneur na batu nyonso baya bongo mais tandis que neza boye mboka na biso mutu mutaza na opinion na donc batu misusu baroza na aéroport kuna pona koyamba mwana mboka batu misusu bazala pona kosambela na ebité message nous opesa pona paix parce que tolingi mboka na biso batu balela lela te tolingi batu nyonso basala tolingi hôpital ezala bien ba classe ezala malamu donc lit oyo bitumba oyo ezaka nyonso pona mboka na biso ezala malamu na ebité na koloba ya bango kuna la muka za mabe ou bien bilo ya cash ndeza malamu neko nanga moni lelo même mbusa la musa auto ba clair non bana so la muka ba vérité le ba kena Genève le ba kena na Genève be ba kende so eza ndenso félicité aux ala veka o nyo seleki kuna eza souta ko beta maso il faut construire ça au passé to construire mboka na biso to construire guerre à est aussi la à tout moment to seni mo kozamboka chez l'état oza na place Chilombo Félix Antoine que ya ko luka vérité des zine tana souté donc to seni mo kozamboka pote to sala musala ya mboka mboy ke liboso donc on a ba rêve la muka basa modèle o européen basa modèle pour na ngaité a commencé pendant la ngai mozitu obinga le seul entreprise publique et ba transformer na ba société commerciale et ça mozitu o a transformé en 2008 ça que non ba crise de communiquer côté na kati mboka na biso au moins mutu individu a tie mbongo na kati entreprise commerciale yemo ka tie mbongo yemo aussi ba moso à l'état on se comprend mi ba defa moi ba nini na kati ya matribi ba tia mbongo ba pote mboka ba mboko donc la muka ba to beso de tie même Jean-Pierre Bemba ba to ba bomi mingi oyo ba boye même ba corps amude ça ba fonctionnaire salaire et ça ne so Jean-Pierre Bemba mais ba no so atikana la muka sont des sanguinaires sont beaucoup tués donc on sait ba la muka ba modèle té mais wala za to ka boloba ngo mais bango sko na micho ba comme na souci ya mboka pour un jour Congo ekende liboso donc bazo ya toujours pour na ba idée ya malamu pour na avantage ya mboka na biso yango moni population ebele pe toyoki ba rozale belé na aéroport yango na lobi ndeko na ngai ata ba ya mabango ba to sala ba bien belé ko lega ba bazali mais ebouti le moko té deux ans de ba c'est plus du théâtre ba ça va non la muka to na temps avec les initiés to na temps non il faut ba ya ko kuta biso ba la muka passer ba za kolala ba ko kuta mokonza mboka to tamusa mo to ta ndenge ni gouvernement ya neso ilunga investi ilunga nene ko bimane ba to tane to sunga mo na biso wona za ba diso ba ça be matambola beta makolo ce sont des to scène doit soni so ni ba ko ça pour ça républicain des mots animaki on simple discussion de ça ata beti makolo rien ne va changer nous avons pouvoir eza Fati Chilombo de Jemboko
ba bacha maboko pote moi ki liboso. Alors mboka ekende liboso bacha maboko donc mwana mboka Douglas Tulengi ya INC ya Vital Kamerhe donc pour moi bazana pouvoir na cash donc eza bango. Alors wana tobeti masolo ya arrivé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ndenge batiki na akomi na Jules Saint-Thérèse. Na ebite likanisi oyo to sauter pas jouer na po yozolingo kote ngote. Tant bakomi na Jules Saint-Thérèse d'après yo esali ondenge nini. Po bazali na triomphal fara na bino. Bakomi sko na Jules Saint-Thérèse esali ondenge nini. Yeso moi déjà l'amour sa meeting na triomphal. L'amour bane banda. Mais parti na bango eza wana triomphal. Ba sa la meeting na Saint-Thérèse place bi non. Place ma bango, mpang principal bakuta ba ma bango. So ba sa la meeting na tanina so Kinshasa na kata discipline. Pourquoi ba sa na kalukate. Voilà ça ngote na moi maté. Mais bango ba pona triomphal. Non. Bapona qui psychana c'est jamais mais jamais dans MLC. Après il faut rester bien. Après ce qu'on a hier à comme na siège na alba momoro pas ma devant population beaucoup mai. C'est pas ça mission qu'on fait. Il faut pas comprendre, il faut pas confondre les choses. Oh, eza bongo teto, eza l'euro ba bongisi. Ezala ki soki baye à comme na siège na lobi mondir na katia. Na base na kati na MLC. Et là tena quand tu fais maté. Ce pas de l'occasion na kati ya s'intéresse. Ma bezap. S'intéresse ça kaka. Ça kaka. Place la mesana, place basaka ba mpiaka, ba ke ba sa ba mpiaka pour des peuples ça comprendre non. Ba ta na nka ya cash. Ba ya na ka ya tsiki kanzane ezane cash IDPC INC. Donc na ko senga ba kaka ba chance belé. Ba mbaïso c'est ba mais ça 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 ka bien mais biso nde dimanche to ko bonde na mi pour na nzambe pour na pouvoir na biso to adorer nzambe so pouvoir ya na mokolo wana. Ndeko Mike Mukeba elekaki asilikaki vraiment makasi na ndenge bo sangana mukolo dimanche na stade des Martyrs alobaki vraiment trop alobi bozo saka na nzambe jour kanda nzambe kozala nzamba ko frapper bino makasi jour kanda nzambe kozala na ebite soko ko baksani. Non là basara j'ai pas le temps de parler beaucoup à monsieur Mike Mukeba so basaba député sur la muka et bon ina bana ko discuter ba baninga bandima ki tsasala na bango. Mais moi tous les députés là muka baza invalidé ba que c'est plein de basonga na katia parlement d'où leur président leur directeur de cabinet de l'État non il faut donc qu'il ça sera au député ni oh lo ba que non tie c'est na bango kita ba boya ki ba contre population mais quand ba invalidé bango tout le monde ba ko non ba donc ça non j'ai pas le temps pourquoi pour na ngama Mukeba il est député provincial asa msena na kata assemblée provinciale na ko mi ama Mukeba depuis c'est Mukeba bien parce que toi donc qui se maîtrise. Donc atika basa zema za la calme mais pas ça msana politique mais asima basa ya nzambeti. Alors lelo oyo ba invalidé ba député à la muka na ebité soki au Barsani poto mona déjà bon ba komi ko la na cour constitutionnelle. Donc moi message muke par rapport à bon pobilo mbwana pouvoir boza en cash donc INC est en cash. Donc na lingaki opesa message muke po ba moni c'est comme si contre ba député à la muka ka ndé mutu ba invalidé bango. Opesa moi message muke. Non na robe fa na biso to ba komo la en cour constitutionnelle. Non ata ba les et ba bête ya to na bango. Ata et to na bon fait non ezaka ba député la muka raté oyo ba invalidé. Na ko eso ndeko na ngai na walungu. Député moko ya INC Amato. Asa grand mobilisateur na kata walungu. Na film na tiré la FK mais il était invalidé. Moko ya INC. On se comprend. Aussi les députés mingi ba parti belé ba recoumer ba bébé ba CC ils étaient invalidés. Ce ba député à la muka. Sangache pouvoir judiciaire be pouvoir judiciaire eza o tellement magistrat bisoté. Donc ça la musa na e so ba za na raison. Derrière ça matériel. To ko ba yango mais ce derrière ça té pouvoir judiciaire asa musa na e. Alors merci vraiment moi namboka Douglas Tulengi oh vraiment azana INC to mekaka ameka ko clairci biso to solo la moi analyse moko to solo la pona ndenge ba arrivé à Jean-Pierre Bemba ba longoli on a triomphal et comme na Jules Saint-Thérèse donc ko utane aéroport a koyamba moti na Jules Saint-Thérèse pona ko sala meeting donc stade des Martyrs etikali pona président de la République ya koya wana donc mais c'est kozala wana donc pona action de grâce ba pasteur ba kosangana ba ndeko na biso ba Mike Kalambai ba koyemba yango moni ba tiango moi distance donc merci na ba nyonso batali biso général Ngando les crocodiles maman général merci na maman Anto maman Antoinette Mosala Nzambe continuez toujours na mabondeli Congo et Kobonga kaka merci vraiment na ba ndeko nyonso obo zo atteint kolanda biso ensemble na Samuel réalisateur na opesa message pour to komi na suka. Le verset ça y en a vraiment peuple contre la calme bientôt là gouvernement ya ndeko na biso ilungezo bimakala mingi te déjà mentionné ceci déjà peuple congolais non diaspora
baministère nyonso mokonzi ya mboka oyo elataka mokonzi ya mboka 99% eza déjà na ngambu ya cash to ya tranquille bientôt gouvernement ezobima bakoinstalle gouvernement na session ordinaire bientôt là. Alors merci vraiment ma mission TV Martin Engi Vitesse Afizé Sola Likambo. Merci na Karsha Sadik la finlandaise na Katsa Finland. Merci na couple Madidi donc Gobe Madidi na maman Olga na Caroline du Nord États-Unis. Merci na Junior Lange na States. Vous avez toujours branché na ma mission TV. Tozana pona kola sabino bevenema. Rendez-vous na aéroport. Azobita portable usafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui quoi? On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère, CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamuna ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.